Katuka Afilika reparive monogachet Dilitilira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe Wanelo beso de l'humanité Mbodo mbodo ya made Mbanda oyo ebeti lisusu na Avenue Lovo na quartier 5 wapi oyo Avenue ekoma na yango mabulu tiaba ndenge kaka bozali komona oyo kutumbula ebeti na nte ebongo soki mbula ebeti ekozala ndenge nini d'après bandeko oyo bavandi na Avenue Lovo mituka ekoma kouta soki pe na nzela ya sep ekoma koleka awa po ekende kobima liboso na yango ndenge ebebisaka Avenue boye ezali malamu te po kokende nzela oyo ekobeba koleka bango baleli na tina ete mituka koleka ezali mabete me bakanisaka pe kobwaka mabele na Avenue po ekundela bango mabulu na yango kasi boyoka ndenge babetisi ya bango mbonda pe betala yo ezali Avenue Lovo kala kadela monoko dele bebi to komia toto machi moto como suka la hala moya kota boye exact tele na grande bebi donc senga bino penja donc boye senga balba mituka ozo kota na Angela Lovo oyo donc ba bakira shota na dela kama banga pesa la dia mituka da ele kana boye kuma bimatiku na prince mune leki boye kina prince kota sisi kuna kwa kunjeleza boye chukuna sukatala na boye ngora tapapa exact po bini olati patala pembe zo banga potopoto ezwayo ebe beta soma moyo kutoleka exact so ni kwa ataza mpana yo moyo kutoleka ko exact so ni mabo sukika na hali ya senga kwa hapo msituka njeleza la propre kwa mituka de ko kota boye television nzela po nini biso ara quartier 5 bitoza penda ko beba okokende na kosoma manioko na yo okoya boye mwamba lexolo na porte ndaku exact ba kotika mokuna na ngamba rai toza na posa balaba mse bonga posa la déjà bien mais quand même tozo bisanga bon ba chauffeur baleka ka ebele te ba bango te mais toza na posa nzena mise bonga ba chef de la ville ba chef de camion boyete tozela kaka te ke ebeba makasi po na koluka solution awa bandeko babeleli bino bakonzi ya mboka lukala bokanisela bandeko ya Avenue Lovo na quartier 5 tope bopekisa mituka etika koleka na Avenue oyo po ezali malamu te ata moke te bandeko bazali na pasi moye kutu moto ekomisa bango na destination ezali te surtout soki mbula ebeti mbonda yaya esi obeti na yango continue na yo kaka kobeta ti bakoyoka Katuka Afilika reparive monogachet Dilitilira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe Wanelo beso de l'humanité